Kabundi préparer 10 millions à Molotov. Les 27 tozali la mission ya kolala la kati ya parlement. Mboso soka za mobala tembe ngai na kokela mbeto na ngai. Na kolala mbeto na chambre yo mboso ke na okaba mbongo ya corruption. Na kolala kati ya chambre wana. Le palais wana eza palais du peuple. Ezali palais ya politicien te, palais de député te. Toko kene sitting moko te. Biso toko wala na balabala pona kopelisa moto na nzela pona ko utiliser pour assassiner article 64 la constitution. Sitting tosali yango ebele na kati ya mboka oyo. Soki équipe ekokende sitting mais équipe ekotikala na fou de fond na action tokotikala nde mpona kotumba moto na nzela mpona komema UDPS kotasa bango ete soki bango bakokasa ete kongo alia bango soki bakobanza ete bango nde bakolo violence bango nde batie point d'interrogation sur le plan ya violence na kati ya Congo ngai nalongoli point d'interrogation na tie virgule awa babaki gratuité mais ekole ekomi mbongo bapara mpe mbongo eza nango te misala mpe eza te netinga mama biso tekama papa ya biso asalaka na ye banda luma mosala fandaka esiko tovivre ndeni totalelaka mama on a une lavage de cerveau par rapport au bloc wana pour battre bele ba koloba makambo eza na tina bloc wana eza lisanga ya politique te toza na corps moko te na kati ya bloc wana Kabila garder bandi na ye biso pe la muka to garder bandi na biso basango pe na bandi na bango société civile pe na bandi na bango donc toko bundela ko ekolo poto boma moto ekopela na mboka donc il y a pas un accord il y a même pas eloko moko to kobenga lokola alliance eza ni parti politique ni regroupement politique ni plateforme politique ezali comment peuple congolais pour bitumba alors on est le bali si wana ezali kolakisa début ya ba activité à grande envergure yo moto vandaka olobi que non nous voulons la révolution nous voulons ceci nous voulons chasser l'impérialisme nous voulons chasser la politique de l'occupation na kati ya mboka na biso si wana ezali mpona congolais nyonso vous savez depuis que Malonda Kadi Mazali wana et le congolais bazoka lokola nzube na mutema donc tokoki kosala élection te na bato oyo Chilombo afabrike abimisi na poche na ye atie bona kati ya seni po te aganye élection donc wana ekozala du déjà vu tomona yango déjà na Kabila donc eloko wana biso lingi tolingi changement réel yango wana peuple congolais na libokele nyonso eza parti politique te mpo na monaka na ngambo ezaka UDPS ake koyamba ye aye bake koyamba UDPS ya pamba bamotocycliste pe kaka d'avance mais biso ezali peuple na pasi na ye na nzala na ye alobi te trop c'est trop le changement nous avons bien longtemps voulu eya na kati ya mboka ekomi na kati ya mboka te yango nde nzela ya changement comme eza Martin Fayulu à travers l'église catholique appel wana tokozala wana mokolo ya lundi déjà 8 heures boulevard wana fo etonda na biso nyonso tokozala wana tokolakisa bango que le vrai peuple aboyi na ye makambo ya politisation eseni aboyi na ye makambo ya rame aboyi na ye makambo ya état de siège prolongé aboyi na ye makambo ya crise ozo frapper peuple congolais donc ndeko mokolo wana lundi tango tokokende tokomi wana tosali sitini esili kobunga te ndeko le 27 tozali na mission ya kolala na kati ya parlement mboso soki aza mobala tembe ngai nakokenda mbeto na ngai nakolala na mbeto na ngai na chambre oyo mboso akenda kokaba mbongo ya corruption nakolala kati ya chambre wana epale wana eza palais du peuple ezali palais ya politicien te palais de député te donc le 27 sombele suka ya bisanga tokokamata beponge na biso na bambabola na basi na biso na bana na biso tokokende kolamba na kati ya palais du peuple tokolela kuna tokovanda kuna jusqu'à ce que solution emonana parce que nakokebele bakoloba sitting ngai atanke mwana mobali oyo abanga etumba te naboya kopakola mafuta napakolaka se mafuta mbila ndeko nakomamela yango na lopoto nakoloba boye tokokende sitting moko te biso tokoala na balabala mpona kopelisa moto na nzela mpona koutilize akoassassine article 64 ya constitution sitting tosali yango ebele na kati ya mboka oyo soki ekipe ekokende sitting mais ekipe ekotikala na fou de fond na action tokotikala nde mpona kotumba moto
na nzela mpona komema idée place contexte ya bango ete soki bango bakokasa ete kongo ali ya bango soki bakobanza ete bango nde bakolo violence bango nde batie point d'interrogation sur le plan ya violence na kati ya kongo ngai nalongoli point d'interrogation na chef virgule nakoloba na bango ete Jean-Marc Kabudi Augustin Kabuya yo Chilombo Antoine Chikata Bombe pesanga lukutu no bisiko kolanda ngai malamu yebake na mokolo ya lundi be peuple attaque ba citoyen congolais armée blanche ekobima na balabala yo moto oyo okosala audio ebake tokokende kotumba Faden House ebake toali na plus de 3 millions ya monotef nakobenga lokutu nali kobenga lokutu nakoloba na ete nakoya na ndako na yo lundi tokoya wana na 10e mairie Kabuli préparer 10 millions ya monotef tokoleka wana peuple congolais citoyen congolais mobilisons-nous pour la date du 22 lundi tozanya balabala makambo mituka awa tokobenga na mituka sude yao ndeko tokotambola makolo si sasi moto epela moto ekopela tokokende makolo motuka ekozala te ndeko oyebi eloko babengi révolution eloko babengi soulèvement populaire esengaka mobeko te esengaka mpe autorisation te ndeko ezali mpe boye yeba yango Chantini Ngobila okoloka Chantini Ngobila ntango akoloba ete ye akostope liberté d'expression ya population ye akostope oyo tobengi revendication ya peuple c'est-à-dire ayeba yango ye ali citoyen congolais na la puluso ya kotina bali ba congolais après pouvoir Chantini tokointerpele yo mais biso en tant que citoyen en tant que population en tant que bapartisan ya lamuka mpe ya résistance ya mboka ya Congo tokozela mot noble te tokozela mpe permission te ya Augustin Kabuya to ya Chantini Ngobila prépare-toi bana babide wana nyonso basalaka eloko nini bakonstate na terrain bafonctionnaire baagent de l'état baoyo bazwaka mbongo wana eloko nini tomoni na terrain me bango balobi bidi emati na 10 milliards wana ifolongola 3 milliards eza mbongo investissement eutaka na batei ya libanda bakopesa bino koyekende nzela oyo komema yango koto oyo te wana ezalaka mpona peuple te eza mpona investissement seulement mais bidi eza mpona bafonctionnaire mpona baagent de l'état eza bidi oyo ezouta na baresource ya Congo mais tata mama yebabwe la République démocratique du Congo est un pays oyo tokotambola na bulu yeke. Pourquoi? Oui. Parce que l'Afrique mobimba, c'est le premier pays oyo et soit ba Congolais ba Haïti la grande puissance ba lobi biso toyebo pesa lipanda. Ba jeune oyo tango bakendaki. Tango basengaki. Balingaki to banyoko maboye. Balukayi nini? Balukaji kimia, balukaji misala, balukaji bolamu ya peuple congolais. Mais bonsoir, atabo yoka ikukosa abati. Bidie matira 10 milliards. Na 10 milliards oyo, 3 milliards eza ya mbongo investissement. 7 milliards oyo etikali eza ba recette ya production ba miloko na biso ya pays. Labukaye! Maintenant ndenge mati, musika atikaki yango na 3 milliards et demi na 2012. Awa na 2022 bango baso vote ya 7 milliards. Donc 3 milliards ya libanda wana ekosala 10 millions bango basoloba. Mais toi il faut que totali ya 3 milliards et demi wana kitokoma na 7 milliards, c'est que budget est triplé. Mais ça il budget est triplé. Salaire peut faire ça ni? Yemata. Eza bongo te? Oui. Et c'est ça que mutu yo yaka na ndaku na yo salaka na mbongo 100 francs. Mais on y a qu'à 50 francs. Et comme il y a 2000 francs. On va aller sous 50 francs. On va ça. On va comme il a 100, on peut comme il a 150. Mais on peut vider ça. Et m'a dit, mais ma fonctionnaire, faut qu'il y ait un professeur à l'université, monsieur Toatika, il a $2000. Yelo, Didier m'a dit, on est pas matissaillé, bassangi si matina, $1200. Bongo tout la siko bidou na toyi pona bana parce que yango ezala pona ba fonctionnaire na ba agent de l'État.
puis mbona msitu alobi 70% ya budget 70% etika bagawa na Ishasa 30% ne batindaka na bango na bamboka eloko bozomona ville ya Ishasa biloko ya kolia ezalaka pa parce que bato ya bamboka bazoproduire te ata baproduire moto akosombela bango aza te biloko ezopola na bandako me biso na Ishasa nzala voilà bandeko baprofesseur ya bamedecin bamagistrat basimbi salaire na bango te bamatisi te bakitisi te batiki yango kaka ndenge moko maintenant mositu alobi boye biso na kati ya force sociale oyo basango babengi biso force sociale ya politike tokei oyo esengeli biso nyonso tosali deja marche ya le 13 esengeli biso nyonso tosangana tozala na cahier de charge moko ndenge tozotambola ndenge bakamarade batei soki tobimi libanda bango balobi wi tomonike bato nyonso baboyi tovanda na biso oya tovanda esika moko merci biso toza na kati ya pays oyo soki lobi gouvernement oyo pouvoir oyo ebengike boya tovanda na mesa ndenge tovandi boye FCC akolinga akende na cahier de charge na ye l'avocat bolinga akende na cahier de charge na ye epuis baconfession religieuse wana église catholique na protestante bakolinga bakende na cahier de charge na bango me biso tosanganaki mpona eloko moko dépolitisation ya seni eza consensus pour réforme me tosengaki mpe état de siège na rambalongola yango bango wana mositu alobi nekosenga tosangana tokoma moto tozala na cahier de charge moko ntango bakosenga tokende en face ya union de satan eyeba biso bato oyo ya force sociale et politique ya congo parce que wana tokozala bien mais soki fcc akei na cahier na ye oyo to na cahier na ye seke tokei na ordre disperse motu na motu na ndenge na ye oyi tokometre bango ntina suka tokopresse bango tokotala soki bakochange motu bakopesa kombo ya nani biso tolobi na bango ata lelo na butu ata na 12 soki babi topesa bango kombo ya moto akokamba sene kombo na ye docteur Denis Mukwege bakomi contre mire bazoyeba te sur la vie politique actuelle nous allons gérer le pays comment tokogérer le pays lokola boutique ya biscuit to tokogérer le pays lokola matiti ya ndunga ndenge bamama batekaka IDPS Amérique chingi lelo akoyeba ta komandaka kosukisela wapi ancien ambassadeur ya Rwanda Rudasingwa alobi tout clairement avec quoi qui sait Rwanda sur le plan comité international alobi aujourd'hui si les ADF attaquent le pays la République démocratique du Congo c'est grâce à Kagame nazali derrière ya situation ya batak ya badef naza na baimage naza na bavérité na bango soki batia te me moi Rudasingwa j'assume ce que je suis en train de dire nakopasa yango na poisa un ambassadeur rwandais ye moko esali epasi abi non tobomi mpe mingi plus de 750 personnes tuées dans 4 jours. Dans 4 jours, 700 personnes tuées. La Mouka ne tombera pas. Si j'ai dans 4 jours à l'est du pays, est-ce que tu as Banyama? Est-ce que tu as Banyama? Yango nasolo babela so bandela boiteko makambo ya sitting wana ya seli ndeko pesa na lukutu malamu tokoloba na fayulu ata lelo biso ba sitting wana toboyako otobote oye tobote si théâtre tokei totemi toyembi après ma passion na bagage de crimogène après faire il sitting tokoganye nini
La Mouka ne tombera pas. Fayulu ne tombera pas. Ato bangi bitu mandeko. Soko koki kombate somi nanda. Pesa makaka lukutu na malamu. Na bandeli yango malamu boye. Ata Fayulu tokolo baraye lelo. Base quartier toi et boy va sitting. Boto boyeke. Toko kene to telemi. To yendi basemo tibutu kwai. Après koyemba semo. Toko kene nini? Yango tolobi lata esprit ya bitumba. Lata esprit ya révolution. Ya soda oyo tozo banga sikoyo. Armée de blanche ya violence. Nabalabala. Oyo kwesa nini? Parce que ndeko na ngai sinyombo mauti koloba malamu. Bazoseka biso. Balobi biso ekolekisa Tshilombo. Bamarshe ya papier na bamarshe de santé. Eloko wana, est-ce que tu peux faire le second? Ndeko, dati ya lende, mokolo ya lende, okuti moto azoteka masanga, panda yango. Fayulu oye, okuti azoteka nguba, shwa yango lia. Oatia kredi, kamata yango kende nango. Lotoko baye. Mutu kokutani nango, kima yango, banzali yango. Otoboke, tokokele na violence. Parce que cette lutte sans violence, yeba tokotikala kaka bato lokola. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ndeko na ngai yeba yango. Biso tokokele réunion lelo. Tokoloba na ye aigle tango résistance à quartier 3 baboy sitting tolingi révolution tolingi violence destruction na balabala totumba mboka epela moto soki baboyi bapesa moyen bapesa te biso moko tokotrouve bamoyen po moto epela na tiango Papa, totika théâtre ya basitting. Tosali basitting ebele. Tosali bamarche ebele. Me bato wana bazoyoka te. Bato wana bali makutu bangongi. Bato wana bali teti. Esengeli tomema bango na kiteti. Lokola Tshilombo Antoine Bombe Chikaka azomema mboka na kiboteti na kibobolale tokomema ye na ritme wana yaya ndeko na ngai oyebi situation oyo ezoleka sur le plan budgétaire ya mboka na biso oyoki bakokosa bino tomatisi budget soi-disant totieli bino boye mais lelo oyo esengeli bocomprendre ke wana ezali bacifre oyo bazopesa mbongo eza na baki te si baresource naturelle mpe barecette ya mboka na biso nanu mbongo ekoti te bavote motu ya kicingicingi kasi eloko moko eza eza te opesi 3% mpona bamilitaire osui baseignant bobwakisi parce que boyebi 2022 ozolongola gratuité kindoki te Jean-Marc Kabunde lamuka oye eleve lokola Jean-Marc Kabunde atelemi azoloba azopesa mpe discours alobi tosala opposition toyebi bien systeme to régime ezalaka en place ezalaka mabe ezalaka songolo pakala est-ce que Jean-Marc Kabunde est-ce que wana mosala na ye Jean-Marc efalaki assassiné ya kopesa biso rapport ya gestion na ye en tant que vice-président ya Assemblée nationale osoloba makambo lokola
un député oyo awuti na parti politique pendant que yo zali membre ya bureau yo zali membre ya bureau après koloba solution nini basali bazwi la population souffre tozonyokwama après tout papa yokanga malamu biso lamuka mpe biso bakongolais tokokende élection te na biro ya kadima soki biro ya kadima ezali élection pesa te botoboye te boyetoboye te soki biro ya kadima ezali élection mpe ezali te kasi tokobotola bokosi ezala na bondoki ezala na coup d'état ezala na violence ezala na masheti tokosimala yango lata molimo bitumba lata esprit ya sake lendi chango esengela belamo moto oyo koyesala nini yaya ata bakangi yo okobima bafwa bashala oleki lumumba te oleki kimbangu te oleki bakoko bakufela mabelo te ezali mboka ya bakoko mabele ya kimbangu mabele ya kipavita biso ngai na yo mobilisation ya révolution kobanda sikoyo loba clairement na population lendi tokosala lendi tokosala révolution moto aloba na yo te tokosala sitting pas de sitting botobote Fayulu ne tombera pas Mositu ne tombera pas Oyoki Lumbi aloba Docteur Denis Mukwege Docteur Denis Mukwege atie makambo na mesa lobi na États-Unis d'Amérique oyo tobengi na lopoto oyo biloko oyebi prix Nobel de la paix molobeli ya Congo na monde entier lobi atangisi mai ya miso alobi est-ce que un pays sans vérité, est-ce qu'on peut construire un pays sans vérité? Non. On peut finir la guerre dans notre pays sans la justice. Non. Est-ce que vous connaissez pas? Non. Alobeli makambo wana be 17 ans, non. On tue nos frères au Congo. Médiocrité, il y a social et continent il y a Congo. Le pays le plus beau du monde. Beaucoup est connu la richesse et la bourgeoisie. Dans le monde entier, ils ont dit quoi? Congo. Peuple sont couffés dans la maille. Peuple sont couffés dans la courant. Peuple sont couffés dans la maladie de dengue. Éducation, parlons même pas. Et baby, la vérité, où sont la vérité dans notre pays? Même pas une réconciliation, un dialogue pour changer la vie sociale du peuple congolais. Dans la bisika mboka sokende, dans la bisika mboka tokomi, appelez à l'élite, liboso accord diplomate, liboso mindele, oyo baluka plein à balkanisation depuis l'an 60 jusqu'aujourd'hui. Atikala jamais kolinga mboka na biso toala na kimia toala na pe tolia malamu tosala misala malamu bali bandoki to bandoki te bandoki Docteur Denis Mukwege le futur président de la CENI obekele maboko makasi biso peuple lamuka ne tondaka pa bakei kokota réunion lobi basali ba réunion stratégie une question d'attrape na bayi lamuka te na biso ngambo population bapa bapanza bakita na pardon bapanza likita wana batie wana baza likita wana monsieur pasewa